bilan ya couple Mbelenge, Tracy Mbelenge na Gloria Soka. Bilan na bango ekei ndenge nini awa na mboka poto. Bilan na bango ya musala na bango ekomi esika nini lelo yo poto kota 2020. Yango wana bolanda ngai boyoka bilan na bango ndenge ezali. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anoïde, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabo. Lelo nazolobela bino yango. Bilan ya couple Mbelenge, Tracy Mbelenge Pro na Gloria Soka, la mignonne. Alors, bilan na bango awa na mboka poto ndenge ezali positive. Donc, bilan na bango ezali malamu. Bilan na bango ezali kitoko. Po na mokolo lelo soki totali ba site na ba leader ya ba site oyo ya poto, même oyo ya Congo, pona opika ezali likambo. Mais Gloria Soka ba pikle ba dondwi ba renier na kati ya Congo pe bakomaki na poto, bakomaki na ndenge moko spectaculaire. Balakisi bango na télévision ya ba indele. Pe toyoki tomoni ndenge makambo elekaki. Babima babandi musala. Bazalaki na 60 et quelques mille abonnés. Mais lelo yo ekomi double. Elingi koloba côté musala na bango, en tout cas positif à 100%. Parce que babonné ba double. Alors bango pe bazali na vie na bango ezali kokende vraiment équilibré na ndenge moko ya malamu. Parce que kozala na la France eza masekite. Ezali kovanda na Belgique to na Finlande to quelque part. Pokuna vie ya bandako boyebi ndenge zala. Ozala na mbongo mais soki ndako na mokanda eza mobulu. En tout cas ebongi okota no na bitumba ya ba gladiateur ke ovanda na la France. Mais bango bavandi kaka te, mais baza kosala site na bango ekokende toujours bien. Pe baboti bebe na bango mosusu. Kobot baboti bebe baza pe na relation sikoyo ya kitoko ya positif na oyo azala mama na bango. Oyo abota bango na ndenge ya monde ya net. Grâce mbisi Congo elengi oyo abota elengi ya Congo. Relation wana nyonso eza kojouer rôle ya positif oyo ya couple Mbelenge. Bien sûr bakabwana na icône ya net Karine Mokonzi, mais bakabwana vraiment te. Parce que ezali kaka ndenge rando elekaki lokola couple Mbelenge na Gloria Soka. Bayebi kopopola te, bon bayebi kopopola, mais bayebi pe kosala rando, mais balingaka nde kosala rando te, balingaka bamema mosala na bango na image oyo bayebani. Boyebi image ya Gloria Soka ezali image moko ya chroniqueuse moko calme, bien posée oyo ayebi mosala asala. Pe azali la mignonne. En plus, ndjiloise, quinoise, zairoise. Tracy Mbelenga Pro, ndenge kombo na ye ekosuka. Tracy Mbelenga Pro, azala pe pro. Pro ya kobamba te, mais azali pro. Soko tali ba image, ba travail asala pona Congo elengi. Bokomona oyo asali yango azali pro. Tangu pe aye na oyo aye moko elenga Congo, bomoni oyo pe asali yango ezolakisa ke azali
pro. Tangu pe aluki abala, bomoni jeune homme oyo, aza koraisonner, aza koreflechir, lokola ba pro ya bolingo. Lokola ba pro ya ba génération. Lokola ba pro ya la vie. Abali na âge oyo esengeli abala. Na âge moko ya kitoko ya mokolo lelo. Clotilde Asuka pe apesaki ye loboko na âge oyo ya kitoko esengeli pe baza kokontinue kobota. Donc positif ya Kisasa ezalaki ya somo. Baprésente biso pe ba oyo tolingaka. Batalant ya bato tolingaka. Na chaîne na bango tomoni bato ya équipe nationale. Tomoni batalant ya Leketsu. Tomoni batalant ya Gelson. Tomoni batalant ya Cynthia Watton, ya Afilora. Tomoni batanya Mabedi. Tomoni ba Cynthia Kapash. Tomoni ba Juvenal Kibana. Pe tomoni icône na bango Karine Mokonzi. Ba action ba télé réalité pe ba télé show ya ba Gelson pe ba télé Kibana. Donc couple wana bazalaki vraiment elobi bango moko na kati ya Congo, RTNC ya Congo. Voire même grâce na bango bato ebele bayebi ba chaîne mosusu bakombo na yango oyo ezalaka na Congo. Donc grâce ya chaîne na bango, mais grâce ya Karine Mokonzi na ba télé réalité na ye pe équipe nationale nde ebimisi bakombo mosusu oyo toyoki. Yango wana Karine Mokonzi aza icône, abima mingi, asala mingi makambo ebele na bango elongo. Donc collaboration na bango wana mibale, collaboration ya Karine na elengi ya Congo, en tout cas esala elengi ya Congo ekende pe malamu pe professionnalité ekende kitoko. Pe Karine Mokonzi a continué kokende na position oyo azalaki nango pe abakisa ba position akomela biso lelo icône. Yango wana couple Tracy Mbelenga pro bazali positif na kati ya Congo, na kati ya poto bazali pe positif parce que kaka na kati ya Congo chaîne na bango eza ko travailler toujours kitoko. Bien sûr na ndenge ya liboso te parce que équipe nationale ezalaki nde makambo. Mais basam kazadi bazali, ba journaliste oyo bazali, chaîne ezali kokende toujours na idée ya Tracy Mbelenga pro na mwasi na ye Clotilde Asuka la mignonne. Bazali couple moko sacré béni pe baza couple moko bazali na idée na mutu ya malamu. Bien sûr bazali bomonaka bango bazali neti bakokana ba idée bakokana makambo, mais baza bongo te. Clotilde Asuka aza na modèle na ye, aza na caractère na ye, aza pe na ba idée na ye. Tracy Mbelenga pro ye pe aza na caractère na ye, aza pe na ba idée na ye, aza na makambo na ye. Voire même dehors caméra mbutu ezalaka entre bango mibale, soki batiango na télé réalité zala sili bakokoma na 500 000 abonnés na une semaine. Donc po mingi bokokanisa ke soki baza ensemble makambo eza kokende bien parce que baponana bakokana bizaleli bakokana makambo. Au contraire wana soki botia tembe bokoyeba yango un jour po eza difficile boyeba yango po bakanga yango vraiment secret babomba yango na ndenge ya kosakana te. Même baparent na bango bakoyeba yango te. Même bana na bango bakoyeba yango ndambu kaka oyo bakomona na minute wana. Mais bazalaka bakokana bazaleli te. Mais bilan na bango na Afrique positive, bilan na bango na kati ya mikili ya poto positive. Donc babanda elengi ya Congo ti lelo bango baza kaka na esengo, bango baza kaka na nkembo na net, bango baza kaka kosepela po nyonso oyo ya bango ezali kokende vraiment na ndenge moko ya kitoko, na ndenge moko yesengo. Donc ndenge baza wana basepelaka mingi. Bien sûr baza na posa bakontinue komata, baza na posa ya kosala
bakreaka babiloko mosusu boeskize nga parce que balangi nyonso nalobaka yango mabe, mais il s'agit bocomprendre mpo nalingaki koloba bakrea vidité. Bon ndenge moko kaka ou bien naloba ngo ata na monoko mosusu créa vidité. Bon kuna mpe soki kaka nalobi mabe, mais bocomprendre oyo ya comprendre ke luka bakoyebisa oyo yango bango bazokontinue toujours kosala baide bien sûr nayebi baide na bango te mpo naza nzambe te, mais nazali na sens oyo ya kotala mitu na bango, naza komona kaka na bambunzu na bango eza kokomama bato oyo basuki awa te balingi bakende mosika. Eza teke lokola bato nyonso bazalaka na mposa bakende mosika, mais bango mpenza bazali détermine bakende mosika. Mais wana te yango ngai na kolobela nga nalobeli nde bilan na bango ya 2000 bon ya banda mosala ti lelo na 2020, donc bilan na bango positive, donc bakoki makambo na sukisi awa botikala malamu. Ciao.